DGTV, une chaîne wante pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Nzambe apambola bino, ezali ngai wa bino Mère Dorcas, la grande dame. Toli susu poto solo la peto pesa toli kati na bonzambe bandeko. Et tozo continuer sur téléphone ya papa ezala matungulu. Donc tango lobi o kata matungulu s'attendre na misu ko swa na maya misu sanke babeta yo. Et téléphone ya papa balobi ezali lokola nzungu ya nganga. Nzungu ya nganga soki ofungoli yango s'attendre na liboma, s'entendre na ba retour, s'attendre na ba problème. Et à ba réalité o tozo bika tozo mona. Na épisode ya liboso to pe na ebandeli ya matin na biso ya toli na biso tolobaki au commencement il n'en était pas ainsi. Batu baye ko tuna Yesu motuna. Abayebisi Moïse alobaki so ngoka bwana mwasi na orose les lettres. Osa les lettres en aka divorce consort Yesu ebisi ba on ebandeli ezalaki bongote. En fait pona olakisaki pose ya Nzambe esengo ya Nzambe eza tope ezalaki dès le commencement que mwasi mobali azana mwasi na ye. Dieu n'a pas créé des femmes 3, 4, 5 pour Adam. Akelaki mwasi ka moko pona Adam. Soki mobali esengeli azala na basi ebele, Nzambe alinga se le basi ebele. Et tout ce que Dieu fait est bon, dit la Bible. Après avoir créé makomi ezolobalobaki, et la Bible dit qu'il avait regardé, vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Donc, après avoir créé la femme pour l'homme, Dieu avait constaté que cela était très bon même. Donc, fallait mobile azana mwasi. Et na mwasi na non basi. Lelo oyo, na culture na biso. Na culture na biso, ya ba indo, ya ba bantu, ezala lokumu, mobali kozana basi ebele. Il y a des hommes qui se tapent la poitrine. Pour ba mona ke yenda mobali. Tango mobala basi ebele, oui baza ebele. Sango na ye ekenda mobali ya basi. Et ezala lokumu pona ye. Pona nini ye a mobali. Pona olakise ke non ngana za mobali. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que ba retomber to ba conséquence ya polygamie ezala néfaste. Eza biloko oyo soki to réalisaka yango nde to sala ba mambo to sala raté. C'est vrai basi ya mobulu baza to pe ba koma, mais nous parlons des hommes hein, par rapport à sujet, tout ce qu'on a sujet et de temps à autre on va développer pas mal de thèmes pour le bela basi, pour le bela bana, pour le bela mibali. Mais là nous parlons ya mibali. Téléphone à mobali et ezali nzungu nganga. Téléphone à mobali eza matungulu. O so yo kata obimsama ya miso. Au commencement ezaki bongo te selon Dieu. Et c'est Nzambe ezala mwasi mo mobali moko. Peu importe ce qui pourra y avoir, on est humain, ba problème ba salon pona ezala pona batu. Et donc il faut les résoudre. Et moi je vais encore préférer, c'est vrai, tous autres ne vont pas divorcer. Et au cas où ceux qui vont moniquer, en tout cas, et que simbara jamais, à cause il y a ça, ou parce que t'as mieux de divorcer. Et ok, nous ça la vie na kimia, moi na bato ça peut venir na kimia, que koya ko nyoko la moto, koya ko moni sa moto passi. Continue ta vidéo au lelo, et ça na aspect moko, oyo bato batiara penza kate. Parce que mingi tango tolobela mambo ya infidélité, mambo ya adultère, tozala na ba mamo to visaka. So tolobeli par exemple les conséquences ya adultère, ce qui n'est pas mauvais, sida, divorce, ba mambo ya ka to yebi otolobela. Mais ça lelo moko lelo na na kotalisa bandeko. Surtout mibali parce que tozo lobela mibali. Papa, talanga bien. La nanga vraiment na bokebi. Soit comprendre prière nanga topé pour ça n'engeza vraiment au comprendre mambo
et otiango na motema soki vraiment o comprendre yango en tout cas eko épargne na mambo ebele et soki omilingaka ya solo si vraiment omilingaka wana posa vraiment ozala bien na vie na yo en tout cas ozwa décision otika ba vie ya banzile ebele. OK? Mutu nyonso na mokili oyo azala na posa azala ere. Mutu nyonso même Satana bien qu'il est diable mais azala na besoin régner asala monde na enda asala ngo a continuer au konzane ya konza do azala bien azala na kimia j'allais dire. Mutu nyonso azala na posa azala na kimia mutu nyonso azala na posa azala ere. Vie infidélité et même toujours instabilité. Peut-être ils ont mis bas le bébé se croire malin, alors se croire malin dans sens ni. Abika ke non nani a ouais nani a ou en tout cas à éviter à okangangate ata so à éviter ata so okangote le fait ya ko zala infidèle eza ozo briser alliance. Or alliance ezala na ba clause soki alliance eza brisé to ba clause wana eza respecté te ba conséquence moko ezalaka ba conséquence moko ezalaka automatique parce que eza maamba molimo libala ezala maamba musunité ya nzoto te libala eza elo mo eza spirituel o bala mwana batu pour le meilleur et pour le pire ya ebika ke non azala na mobali nanga azalaka na ngai mais yo yebike tant ozala libanda ozala na ba vie na yo ozala na ba marambo na yo. Et il y aura des conséquences. Où est Rosala? Olinga te ba conséquences Rosala. Et Rosala passi. Et Rosala passi Rosala erré. Yango mone bande na loba mutu nyonso azala posa azala erré. Siko yo ndima ke vina yo ozala no ka maléré. Ta mususu yo zo réaliser ngote ya. O réaliser ngote mais na ko expliquer yo. Na ofungula na ko expliquer yo ke tant que Rosalara infidèle, tu ne seras jamais heureux. Ok, n'est pas immorté. Orozwana yo peut-être no ozozwana ya moi mike wana même. Crois-moi, osa elo a malongate. Ça l'analyse. Batata otoye baka. Totoye bon fait tozo ngona pas tozo va passer. Otoye baka. Bazala na bambongo. Bazala na babasi kili. Bazala na ba bureau 1 bureau 2. Basuka na ngo ezandeni. Basuka na bango ezaka catastrophe. Ouais, basuka na bango ezaka catastrophe. Batika na bango mamba malonga te. Ke héritage mo be mwana continuer nango kombo toyebaka na mwana na ye ya oreni. Et sila. Zo ba commerçant mineno toyeba ba kombo. Na ba Afrique wana. Surtout na Afrique, so moi mike ezali. Soki moi mike ezali. Parce que mbongo comme tel ezala na opete ande to monela ba mindele millionnaire, billionnaire. Ezaka oka na basimi bale, ana basimi satu msou ba kenda plus loin. Basuka ndeni. C'est le chaos. Donc comprendre, réaliser. Basala elote. Mais par contre, so ke pa mindele, o mona mbuta mbongo. Bana ne bazalaka batombongo, ainsi de suite. Bon, mon abango jamais na ba maambo. Jamais bazala na ba maambo te. Mundele so bolingo to libala moni ke esimba te. A préféré ba kabona. Po azana kimia. C'est vrai, tolobite ke ba mindele ya mobulu bazala rate. Mais ça minoritaire. Et anet et pas na bisote. Chez les Africains mobali, il faut azala na basi. Po ba mona ka mobali. Et ba betela ngo même tolo. Nebi moko muswa loba na ngamu muswa lobi non attendez lingenda mobali basala ngote po evanda na kata pantalon basala ngote po zala po na mwasi moko il faut c'est bien mususu beta tolo lobi ngana mobali après tout do po na ko zala mobali faut za mobala basebele na mobali na telemaka siko lokola yo telemaka il faut bisika nyonso zoko kendo telemaka au fait eza buzoba eza ignorance, eza bassesse, eza erreur, eza ozanga koyeba. Tu te détruis sans que yo yeba. Sans que yo yeba, tu te détruis. OK?
ya na lo mona lo ba ina ibandeli eza na aspect moko o batu ba réaliser te o batu batena compte te on a lina expliquer to na ebisa ba papa hein botalanga bien ba papa botalanga tonto bogar papa bogos yo mobala mibali pardon ya basi yo fozala za na basi po ba mona ke no ya solo ya mobali. Écoute, omoni moboko ya relation c'est l'amour. Fondement moboko les alinga makasi fondement ya relation amoureuse ezala bolingo. Le vrai amour. Bolingo ezala grain moko, ezala semence moko, ezala nkona moko, pas comme les autres. Ezala bankona mususu to ba semence mususu, oroboaka ngo na fulu et germer pe boti. Sans effort, yango moko kaka bo kipango pete me boti, e boti fleur, e boti pe boti e boti. Yana banzete bele bota na bazamba, batu baya atamsu babuki manga, bazongi bo basali boy, mutuka bandoleka boka kanae. Mais toyebi ezana ba fleur oyo so boloni yango faut zo soin nango. So zo soin nango te ekufa. C'est comme l'amour. C'est comme l'amour. Yana ba fleur oyo, biso olona ba fleur, to sala ba fleur ebele chez nous. To lona pe pas mal banzete. Il y a de ces fleurs dans la mona même, ata na poto awa o mona fleur mo zo kola ya moke, ba salele yango mo tour, ba tongela yango mo ndako moko po ba protéger yango. Na bambula, na ba mipepe, ekoya etengami, et puis après. Donc il faut vraiment que zo soin nango, ko landela yango très bien pour anini po ebebate. To ebi ba lobaka nzete soki ya moke etengami ozongisa, mais so ekoli etengami moi ozongisa za sute parce que risque eza ebukana. Banzete mususu ezalaka tango eza moke po etengama te ba encadra yango ba canaliser yango pardon oka batongela yango mondaku bazo veye nango boka ba mai tutututi so ekoli balongoli turwana. Mais par contre bolingo eza fleur oyo ata so eumeli na samabele esali 30 ans esali 50 ans 40 ans tant que beaucoup fité il faut toujours l'entretenir pour équiper nombre bambula te so ikara négligence ekufa e beba. Il faut so soin nango, il faut landela ngo bien, il faut sopela ngo ba mai, il faut veiller nango. Sikoyo ba biloko eboma bolingo ba intempérie ba danger ba mbonge ba mipepa makasi oya ko pikola bolingo oya ko boma yango moko ya ba élément dangereuse ya ba kake ya ba mbonge eza ka infidélité boma bolingo. Danger eza nini la na vraiment na bokebi. Yana ba basi ebele ayebi ke mobile na mobulu à cause ya ba paramètre o atali amona tina oboma libala te avani na ekaka mobali ta muso omona ngeno ok pas été effectivement ok pas été nasina botie bana 5 nasina balaye amona malamu effectivement aozala wana soka mwa mopepe mobo ayebi nde o calmer mais ozala mobulu ayebi pe ko ozala mobulu. Papa kobenga o bolingo te je peux te choquer bolingo to pe libala na forme mais na fond ezala sauter. Omoni motema so ezoki mingi webi so nyokoli mutu trop soko nyokoli mutu mingi yo mona ayeta amwa malamu aotaloka na misu mais motema si epola motema si ebeba si t'attends quoi à quoi
tu es sûr à apporter tout par au bonheur. C'est pratiquement impossible. Or, la femme, azalaka na particularité moko nzamba tia kati na ye. Ata soki aza mwasi mabe, tant naloba mwasi mabe na cas général, il y a des femmes moba kizaka ah mwasi mabe a qui par famille alobara trop afingara tout ça bla 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 wana ça fait partie peut-être de ma faiblesse na ye. Mais étant mwasi na kibo mwasi na ye azala na particularité moko kati na ye mo yango Bible zoloba c'est lui qui trouve une femme. Balobi ka c'est lui qui trouve une femme. Balobi te oh, une bonne femme ou une mauvaise. Non. Balobi c'est lui qui trouve une femme. Pourquoi? Parce que la femme, selon ndenge nzamba kelela ye, nzamba cha particularité mo kati ya mwasi. Nzamba cha bonheur mo na mwasi. Mobali o akutani na ye, azana ba grâce na ba probabilité ebele azala heureux. Parce que nzambe achelo mo bekati ya mwasi. Donc so okute na mwasi, so ozui mwasi, okomi équilibré. Sans la femme, l'homme est déséquilibré. Et lorsque la femme est là, mobali a komi équilibré. Sikoyo, ba intempérie na ba danger. Oye boma bolingo. Ya liboso oya mabe penza eza infidélité. Yo mona rata musuke no aoke na ete, aokendete parce que ane mwana malamu effectivement. Aoke na ete, a mwana malamu. Mais ko s'attendre na bonheur te. Yango moni ne bandili na loba mutu nyoso na vie. Alinga asepela azala heureux. Tu ne seras pas heureux. Ozala heureux te. Peut-être au réalisant te hein. Posa mutu ya ba he. Même kolo ozwa conscience si tu es au son de ma voix. Webi ko amobala mobulu. Moi c'est ayeba te. Zoa temps hein. Zoa quelques minutes ya réflexion. Vanda kimia zoa ta 2 3 5 minutes ya réflexion. Au comprendre que tu n'as jamais été heureux et tu ne le seras jamais. Tant que au trompé, au zalara jamais heureux. Pourquoi? Parce que les balles zalara alliance. Obo yokani binomi balé. Third party ezate. Et troisième personne a zate. Na relation wana. Bino bo signa mariage et monogamité balobaso balobara. Et pardon, il y a polygamité, mais le contraire de ça. Donc, moi si moko, mobali moko. Okoyoko kende ko tromper mon ningate na sima mu kongo na ye. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu n'as pas besoin à l'obango. On a besoin d'aller que l'homme mabe, mais c'est automatique. Olingo lingate, c'est pas moi, mais eza na Bible, Bible mtozoloba. Eza bongo parce que bo sala ve na miso nzambe. Sala ve na miso l'État. Yo pesara mbongo na famille à moi na batu pour ozoyer comme épouse et non pour basi 4 5 6 7. Et tant on nyokola yi, tant on a infidèle, tant nous parlons de l'infidélité hein, ba mara mususu kutuna no penzate. Le fait d'être infidèle là, ezoko attirer le ba malheur morobo sans que oyeba. Et tu ne seras jamais heureux. Or mutunyo son avis azana posa azala heureux. Vous comprenez? Peut-être à Obomali balade. A ozalaka wana. Ozala na esengote. Ozano muta kimiate. Oza muta esengote. Parce que l'oro oyo ozo sala. Ozo buka mibeko. Eza contre volonté en Zambé. Ozo sala muninga pasi na motema. Tu fais mal à l'autre. Et ça n'osera jamais une bénédiction pour toi. Wana eza na aspect moko. Na aspect mususu. Omona mukili oyo. Tozala ande mote. To ande mote. Nzamba keli batu na ye. Apesi mutu na mutu. Ba responsabilité. Muna mutu ana mission na ya osana sena moi. Muna mutu ana ba tâche na ya ko accomplir. Eza la basi mususu. Elle n'est pas ordinaire.
elle est suscitée à dessein. Nzamba tindaye. Pour la mission moko songolo pakala. Le fait d'avoir un mauvais partenaire pembeni nae et au permettre yete à accomplir toi réaliser mission wana. OK? So ze mobala malam, t'allais l'accompagner. Mais le fait qu'on mobala bien parce que infidélité est en aba réalité nango. Et infidélité est en aba réalité nango. Déjà ça ouvre la porte à l'ennemi. Ils ont fungola satan à porte. Et tant qu'il y a assiégé, il va vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Il va vous empêcher d'accomplir la mission que Dieu vous a envoyée sur terre. Il va vous empêcher parce que à s'imposer légalement. Vous avez un pouvoir à saler l'autre parce que binone vous fungoli porte au PCNZela. Bible le balédé deviendra une seule chair. Moi la bataille innocente. Mais à kokosa le loroté parce que yon ozana vinaye yon a beaucoup mieux loromoko. Au moni baso ki bimana ba on libanda. Wa masse ba esprit. Et tant ozwa nango ndako. Mais limo wana yé pas aux victimes nango. Parce que les deux deviendront une seule chair. Siko, obelo oninza masalara. Obelo oninza masala. Aokabolabino, d'une manière ou d'une autre. Aokabolabino, d'une manière ou d'une autre. Et l'homme moka au salema. Tu vas peut-être commettre l'irréparable. To circonstance moko. To mo amona kakoki soute. Aokabolabino. Sobo kabwani. Yo tam solo ba après tout akenae. Mais crois-moi, sur 100%, Yamabala Oyo et Kabwana cause infidélité. 1%, 0,1%. Yamoutois a fautif. Ne peut-être à cause de la tope cause de la erreur pour dire que tant au Kabwani na mutu. Pour yoza qui est infidèle, au kozala jamais erré. Au kozala jamais erré. Nzamba olongle na maborono. Parce que nzamba linga pertite. Ole kisengonga. Yaba mambo ye fasa na mokilio. Nzamba olinga ngote. A botola ye. A pese pa mutu mususu. A eba valeur na ye. Ozaki na diamant. Ozaki na bijoux. Ozaki na or. Mais tu avais saboté, tu avais négligé cela. Et mouto msoir aux ango, a profité nango. Oro lukaka mwasi malam, oro zwaka mwasi malam ote na vi na yo. Ndimela ngai. Mibali nyonso ba perda basi parce que bazala ba infidèle. Aucun d'eux n'est erré. Moko na bango tazala erré. Bible zoloba pour Esaïe. Esaü, pardon. Après avoir perdu, il pambole Seigneur qui a zoa. Allez là na forme nyonso malheureusement pour lui. Pour dire quoi? Et dans la Babylone on a vu. Soko raté. To soko perdre. Okozo mususu. Na robima na bas stop, na oke musala, na raté bus. Ah, après 10 minutes bus musoya. Na oza na chance ta musuna koma juste. Ou a liboso, elle ne permet na koma peut-être na avance à 5 minutes. Toi à 10 minutes. Mais mi balé, ah, na komi quand même musala. Na zoe bis malgré na ratai na zoaki. Mais mon frère, so raté moi c'est bien. Parce que yonde muto salike. Boka bwana. Surtout so bosu bo balanaki. Toi qui chéri, fiançailles, c'est normal les engagements, tes alliances. Mais quand vous êtes déjà dans l'alliance, au bali mwana batu. Mais tant que vous êtes dans ndako, au komi o nyolai, au komo zwele bambanda, komo tuka motemane, na infidélité, et s'avérer que bokabwani lobi, au rozwaka mwasi malamu sute vino mobimba, na oloba no mamba solo, au rozwaka mwasi malamu te vino mobimba, et aux alara jamais erré. Et aux pas si pour nayo. Tu peux récupérer. Na bandenge moroboy. Aux anope moi si. Mais nimelanga. A aux alaneti o wanate. C'est la loi de la nature. Il y a de ces choses là sont au perdre en haut.
o récupérer sauter o zongo sauter o kozwa copie nango mais ozalaka jamais original et ozalaka jamais neti o wana ezala mibale belé bazana ba diamant bazana ba or papa ozolanda ngai omoni mwasi o négligaka wana omona atina nete atala opeka na miso elle ne paie rien en fait pour toi pourquoi na biso na mwasi hein na mama on ndenge ezalaka akobikiso na likambo boy akosungo na ba mambo zosala na loba ine bande la femme a une particularité en elle aotalo mata ozokita wana aoyokelo mawa abia na kwa ko aider na mambo wana sanke yeba yo eba valeur nete mais ya miyebi ayebi ce qui en elle mais aotala kosala ngo aosango te et ozala donner de perles au pourceau et ozala fouler la grâce aux pieds. Pourquoi? À cause de motema mabena o sale wana et a pas si poisse fungolelo motema moni ozo sale wana eza pas si pour découvrir o eza katina e. Elle a quelque chose de bon, elle a quelque chose de valeur. Ana elo mo oyo ignoraka oyebite eloko wana ekosunga yo ekokite me ekosunga yo na makambo nyonso ya vie na yo. Mais malheureusement pour toi si il faut yonde fallait yondo valoriser ngo mais ta yo mambo yo sala ta la yo mambo yo sala ta mambo yo sala ta mambo yo sala. Pour toi le fait aussi au balaye et sili balaye donc tu as droit ya kosala mambo yo sala et yé à quoi réagir ta quoi répliquer te c'est bien bon mais eba ke tant on y la moitié surtout dans l'état infidélité parce que tu es censé être fidèle c'est l'engagement au bosalaki et so boyo kana liba la polygamie d'accord je peux comprendre mais so boyo kana liba la polygamie te osama be et quoi apporta ka yo bonheur te papa boya ka mwasi atangiselo ma ya miso mibali bayeba yango te boya mwasi atangiselo ma ya miso les hommes ne savent pas ça au monde mambo sala wana aloba te oyebika aloba na ete ya surtout façon traiter la que surtout façon zalela wana yo anta oza muto makasi parce que la plupart des hommes sont arrogants surtout les africains qui arrogant soit na mona yonde ki mobali te au monde mambo sala wana l'autre fois na loba ki ayebi koza mobulu yondo yebite akota na telefone na yo yo kantika simba ngo te adekoda ngo déjà yo yebaka te akota amonaka neti amuto alobaka te aloba ne pete aloba te malela na motema eso moseleli titre na biso ya nini eza telefone mobile eza nzungu nganga so fungoli satana na ba retour sikoyo na oyebisa yo kolela ya mwasi elekikisi nganga kolela mwasi lekikisi nganga kolela mwasi lekikisi nganga so mwasi atangisi ma ya miso na cause noble okokate atozala muta makasi lokuta butu eloka yo olinga te or na vie pozala heureux folonga butu so longi butu te ozala jamais stable ozala jamais heureux so mwasi atangisi lo ma ya miso na cause noble olonga butu alokio au fait basi bazala batu bazala na mitema ata so alobi te kalongolelo bilamba te na lakele o mabe na finge na zongisi na saliboy mais le fait au salem pasi a mutu a kokango te a supporter te ata so obeta lisolo te mais le fait ka tangisi ma ya miso nzamba wa peso mokongo ndimela ngai et chance na yo ezaka po bozana na ye ensemble yango
So yoki Hollandais mission luko bongisa papa. Luko bongisa. Je dois vraiment temps réflexion et peut-être aimer mambo bando salate bongisa. Bongisa et nzamba wa pambolo. Nzamba wa pambolo. So bongisi ozali pamboli pona yo. Parce que a diamant pona yo. Asa perle pona yo. Mais on doit bangote. O s'embrouiller pour rien. Na bano à libanda, na basi à libanda, faut pas rapporter l'autre parce que vous faites ça illégalement. Vous voyez? Vous faites ça illégalement. Papa bongi ça. Si nous jouir na bonheur à vie. Nous ça s'appelle la osala bien. Nous ça s'appelle la osala. Si nous jouir na bonheur à vie. On zamba pesa mutu, to pas destina mutu. Bongi ça na moi sinao. Bongi ça na moi sinao et osali pamboli. Et osali sengo. Et vous allez bien. Mais si vous cité, peut-être elle ne va pas réagir. Mais le fait que vous avez la motema, et vous avez un avantage na yote. Et vous avez un avantage na yote. Et c'est qu'on a eu topé et chance na yote pour vous en amener. Mukolo pende vous allez penda qui accueilli. Tobo kabwani place pendo kabwala mukili. Okobeta chute libre. Malgré tout ce que tu fais, ce qui, au monara moi ça va, et ça parce que y a zawana. Ponzamba ebike, soit betio, yem tonyo goma. Le fait qu'elle est avec toi, a aussi birango, pas aux l'obliger. So tengami monokwa, yega mtowano yo pangusa. So maladi mo ekwe ito problème ka yem taoza victime. Mais so yike no akei bu kabonye sili. Alobi na ozonga sute. Aboyi. Ende place ba boale penda mokili nyonso. O mima li kola mutu. Et aussi sango. Comme disent les Quinois. C'est le temps où luko réparer avec ta femme. C'est le temps où luko bongisa. Ils ont la gloire te. Ils ont le kumote. Ils ont le sengote. Ndeto kanisara. Bota mindele. Ora millionnaire. Billionnaire. Akufi atike liba nebo mengo. Ainsi de suite. De génération en génération. Chez nous, est-ce qu'ils ont la pas n'habitué zala? Bino besu yoka tata mwa zala na mbongo na Afrique. Zala na mbongo bele tanga akufi atike liba nebo mengo. E bana ana pe ba renye ba kufi atike liba na ezala rate. Pour nini? Qui est africain. Africain sont à star, ba signer son mokiliae. Combien de stars tu as eu ba kufa? Ba tika bana combien? Combien de maman? Et pas mindele bo mona mambwana. Te. Muto sala ra théâtre pamba. Akufi atiki di bana. Matiki ata lopango te. Nsambe. Atiki ata lopango te. En fait, monde à sexe yangwana. Ba conséquence ya monde à sexe. Instabilité. So za discipliné te na mamba sexe. Olongate. Obongate. Ta be fort sala. Ta la be fort zo sala. Mata kita. Businessman. Ok ne oteka mituka mabe. Ozongisa boy mabe. O encourager. Oyebo luka mbongo. Ekenda wapi. O mitu na rate. Oyeba le pourquoi. Que le Seigneur nous fait un aide. Obeta atolo. Na oma mndele. Ki mutumunu anzaka na poso. Na ba milia ba kongole na fréquentarate. Na za ba vision mindele yo mona mindele baza ba via basi yo mona mindele baza bongo te. Bazala bongo te. Bill Gates a na mwana moko na mwasi moko. Bazala bongo te. C'est rare. Bazana bango. Oba yibara ba jotara mopanzi. Mais c'est pas comme nous là. So muto a star. So kwa na mbongo. Basi nyonso mokili ba yo. Oka muto akufi atiki 40 bana. Kansambe. Otiki nini? To otiki combien? Ata so zana mapango 4. Mituka 7.
bana na famille pembeni ba kabola nini. Voyez un peu africain. Tout changer. Tout renouveler intelligence. Et aux allez sengo. Et aux allez pamboli. Papa aux allez na bijoux, aux allez na diamant, aux allez na or. Valorisant. Moni moi soit nous négliger. Yena de fois ça bonheur na yo. Ce que yo calcula kete. Poani parce que yo sur balai. O tchaye wana vanda wana po abote la robana et puis ya lambe la rosukole la robilamba. Et libanda tu fais ta vie. C'est pas normal. Bongi ça. Au moins à combien tu vas épanouir. Ou s'épanouir. Moi conseil na pesio. Tchango kana misala. Meka rata ko meka. Au moins baba jenda nyo so pembeni wana bwakisa bango. Fais un effort. Bilo mususu yana onka egmamba ilikamba discipline. Yana o milimo mabete. Yana o kindokete. Mindele basambela raté. Mais ni ne ça va fidèle. Nyo se za art. C'est vrai. Si peut-être monique au mekato zo mekozo kokate on a peut-être au rôle ka basena nzambe ba bondela pono basunga yo. Mais yana ngo eloko moko te o ya milimo mabe non, eza ilikamba discipline. So cheka discipline au CPLA. Tu vas réaliser de grandes choses yomo okamwa. Au forceté. Tu ne forceras rien au comprendre te o. J'ai fouami. Benga oni. Okuta na opportunité moko boye. En fait pour chiter ou pour finir, n'a pas sa témoignage o. Il y a pas longtemps na Olanda une prophétesse camerounaise. Il y a un témoignage au Madame Seka, je crois, à Salah live na Facebook. Il y a un couple moro, ça fait plus de 12 ans. Baza chrétiens, ils sont errés, hein. Baza bien, mobile la salle accompagné bien. Il jouit de la faveur de son chef. Neti ba Daniel, bazora bangolu, ba banganzambe, ba jouir na faveur à roi. Tata wana bazalara bien na mwasi na ye azo ba promotion na musala azala mo ba chance mo ba collègue ni musu bazalara na ngote masimba ne kisite parce que lelo ko marnyo so kisi pour vandisa maramu na musala poste consort kisi mais tata na ye asambela aneka ya banga ne nzambe na mwasi na famille na bango baza bien mukomsu na pause akele na restaurant ta akele na restaurant ba wait zo ba salarana et moi bando salaire ba avance ABC coutume marié désolé moi non ils a problème te to bi basi baza bongo non ngana kabuli no mo sinote zala les na mo sina yo mais tant oza libanda tout temps oye oza na ngai et na o déranger ote. Toyebi mibali la plupart bazar faibles hein? La majorité ils sont faibles et le monsieur s'est laissé faire ba kompe rozala et moi ça eba qui est l'autre ndema na utoloba elle peut ne pas connaître et à éviter mamozo sana sima mu Congo mais il y aura des conséquences parce que ça alliance moi ça ebi l'autre à soupçonner pété, à l'autre type de notre à vivre et ba mamoko mo beba parce que ça malé mais au moins on a mbala mote pou ba mamoko mo beba ba benga on ba avantage azali na ona musala et comment kende mutu kaza na ngo za musala mutepesara ye a comprendre te ngomsu patron na ebiseno tu me remets et la voiture parce qu'il fallait pas personne pas mutu mususu mais ezanini ouais musala comme va transport public et ça fatigué maman compliqué et situation comme que c'est détériorisé quoi et comme quoi affecté ndako bambon et comme moi passe bien que musala les aille toujours. Et la femme continue toujours de prier. Moi, si pas bien été, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mobala omokonda.
Maman mo beba beba. Et comme écoute na musala même que no ba olinga kutu ba longola et tout ça. À cause de la maîtresse. En fait, a même malheur moko boye. Au bout qui mibeko a brisé alliance. Et na souka nango le monsieur comme robela ba maladie compliquée. Na ba asalisi ba examen. En fait, c'est du nouveau quoi. Bah je sais ba mambo to mona ngona note. Ba bilo mo bimena banzoto bizarre. Et mbala liboso. Et na souka nango comme nzamba malamu. Ayo réaliser que et ba vie a comment vivre ya libanda ya bien te mutu et sali que ba mambo ko mabongo. Et c'est repenti a comme ko sambela nzambe. Nzamba ebiche non. Mais je te pardonne mais avant de restaurer yo, faut vendre ça moi si na oyeb c'est marmi au sali. Vous voyez un peu. Donc bref, évitons ça. Et ça qui toroté. Ya qui toroté. Et na aussi ça boy pour na oloba na ba maman ou peut-être aux victimes à ba marambo. Oyebi ke mobile no mobu. Oyebi ka kosa ko. Mais on dima au vanda na ye. Et éviter ba mama mususu. Ya un téléphone na ye azalaka manager na Tike Max oyo akotsa bilamba to bilo roteka ta mususu. Otalaka ba benga onene ba stock so ba bilo so ke koti to oluko somba to pona mais non. So de jeux bikaza bongo. Et que ou accepter ou vivre nango. Pourquoi aller fouiller son téléphone? Pourquoi aller fouiller? Bible zoloba garde ton cœur plus que toute chose. Parce que trésor à vie est vendu wana. Tu sais à cause de trop choqué motema, yaro nyoro la motema mingi. Yaro sala pasi na motema. Tu risques d'avoir un problème très sérieux. Wana bana. Oza somona bana na okola. Oge kuta na mamuna baby sio motema. Oge kuta na mamuna yo saba crise pambo ya kufa. Laisse tomber. Nyetu ebike azabongo et que o accepter on dima. Ça ba limite. Tika aussi ma téléphone nae. Tika. On dima au vivre nae. Et accepte. Accepte. Tu vas aller fouiller quoi là-bas? Okuta ba vidéo mitara la una. Ya okwa yokufi. Il n'y a pas longtemps, na auto mon a posté mon Facebook. Sur Marambo. Moi, ce mois a commis un lobby pendant que je vous parle. Là, je suis victime de ça. Aola la te. Ayana ko luka so yenini na téléphone so bilamba ko lata so yenini. Ayekuta Marambuna. Bon, ayo kela ke mawe bat ba fingi, c'est pas bien. Soko bo blâmer pourquoi bat nyos ba kokana te na mukile. Bat nyos ba kokana te. Toi, imiter ma morote, ya batumsu baza imiter ma mikuse, ya batumsu baza imiter ma minene reciproté, ya batumsu bazala, on est différents. En fait, une personne comme moi, déjà de nature, est très jalouse. Ouais, et puis possessive, hein. Ouais, je suis comme ça. Donc, bref, nalingana ba jeté, nalingana ba jeté ou nalingana ba jeté. Nalingana ngate. Et tout ça ndenge moroté. Donc il y a des choses à éviter. Il faut faire très attention. C'était ça en fait les conseils à Tolika Tina Bonzambe. Et à Lelo, papa bongisa. Moi si à bonheur. Et pour jouir na bonheur wana, il faut PC place nae. PC place nae. PC chance. Ouais, peut-être, je sais pas. Et là, on y est ça là qui est aux là. Mais moi, je te dirais que moi, si à la bonheur, PC place nae, tu as discipline, bossana ba vie à libanda pendant un temps, concentrez-vous au moins le résultat au bout, ça n'est pas à 2 ans au cas moi.
au cas moi mais qu'est-ce que j'ai foutu tout ce temps-là nazaki wap na lekisi nanga ngonga pamba perte. Et puis pour chuter na loba boy, ah mibali eza patient. Tabasi nyoso bazana ba onde moko. Chinois, ya mwindu, ya ndundu, ya mundele. Nzamba azoba te, nzamba mayele, nzambe azamukolo, ayebi. Ezate po o amwindu, wano mona apembe wa, seke kuna eza gu ya manga. Awawa, ondige eza, kumuna waza ane fruit mona linga olia mingi o. Kumo zo kimangai, pese mona. Ouais, babenga ango kaki des fois, babenga ango komo musu, babenga ango badwayebi mingi. Et qui mingai. Tangota, ouais, jaune boy, parce que les hommes sont comme ça. C'est que, non. Nyon son neye moko. Oyebi kezala ande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Que le Seigneur nous vienne en aide. Ezala ki toli kati na bonzambe. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta ya Sika. Na ipsa bino matière ezali. On a beaucoup de choses. Beaucoup de choses yaro fungola, yaro solola. En tout cas, bo sepela. Abonnez-vous massivement, faites large diffusion et bo partagez ma vidéo na biso, ou sauver tam sous liba la moko. Et surtout pendant ces temps, ndena bandi ba sujet boye. En tout cas, je crois que tu as 2 mois. Ouais. Tu as 2 mois. Tu as sur la famille. Donc, tant que tu as la famille, tout le monde a les mariages, n'est-ce pas? Ouais, tout le monde a les mariages. Et c'est lui, il y a base, il y a nation, il y a mokili. Et la famille. Même le monde, ponzamba bandango mokili, eza mokili lelo, tous en a ba famille, belé, tous en a batuto. Et banana famille moko, et banana Adam et Ève. Et Satan a yebi que ceux qui a parvenir pour briser famille, pour briser mariage, à longi na mambo belé. Pourquoi? Parce que batali biso grain à sénévé na matière. Ba lobby soit lobby, nkona à sénévé et za grain moko mouké. Mais tant que bota comme en zeta munene o bandeke na banyama baya ko s'abriter. C'est comme la famille. Et banana 2 personnes, bana ba bota maka. Et so ezaki famille moko stable. Muna ke bana wana ba ozala stable ba ozala batu. Bangota ba robota bana na bango pe ainsi de suite. C'est comme ça. Donc batu et belé ba bénéficier. Et baroza famille wana ozala lipamboli pona nation. O ngana mobali na nga toboti bana na barobota bana na barobota bana ainsi de suite. Et loro nyonso e dépendaka na source. Mai soki source na eza bolo depuis na source même temps ozo sala ba rokabwana nango partout yokene eza bololo. Or so famille eza stable et longi. Bana ba olonga, bakoro ba olonga, ainsi de suite. Lobi bo bimisa ba ministre, lobi bo bimisa, je sais pas, ba footballeur, lobi bo bimisa ba tout, o ba osonga société. Parce que bozaki famille moko stable. Mais so y famille eza brisée, so totali 90% y a délinquance. Et to ya bana o ba osala trouble na mokili. So lande les arabes ba famille brisée. Oka maman na papa et simbarate mususu bakabwanaka et bana anande batikalaki et créer ba zizani et créer ba problème et mususu oyoka bien que maman na papa bazalaika ensemble ti bango bakoli mais zaki famille moko ya ba confusion ya ba bitumba ya ba trouble ya ba désordre ya ba problème donc kandengwana donc et pendant un temps to lobela sur la famille. Pendant un temps, tu as sur ma couple, tu as sur ma bala. Lelo ba mabala e simba sauté. Lelo ba mabala e simba sauté référence c'est comme tala ba corona biso. Tala ba maman la biso, tala ba tata na biso effectivement.
tolobela maambwana nyonso, et vous allez aimer le Seigneur, et vous allez tellement malamu. Par la grâce de Dieu, on va expliquer, toko fungola, toko lobela mona mozindo, et osa bolamu mingi, et naibi ke nzambe a opambola bino. Satan naibi ke soit brisé famille, soit pandi bino alongi, parce que toto lobela kamo infidélité non, basi combien ba koufi. Parce combien ba koufi à cause de ba blessure a développé ba maladie compliquée et commis ba kundi et lobby et tobi bana ba boko maka malamu na mama bango et bana lobby à venir est commis compliqué parce que maman a sauté vraiment to sungana mibali to sungana to lobela ki mibali to lobela pe basi certainement ta musu papa mo alobi mama basi pe amibulu bazali ngana mobulu te mende na osola ndenge na olando boy mwasi na ngande toko solo la to ya to lobela maambwana to lobela ngo to zo vraiment sujet mobimba to fungoli to lobeli kande to lobeli ba papa to ya lobela ba mama. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'était ça pour aujourd'hui et naebi ke nzamba osunga Nzambe aosa bolamu. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV. Mafuta ya sika. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu.